Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Nicolo Ebele, vraiment, na mon année na live été. En tout cas, na zongi lisusu pour na ba absence de l'équipe Ebele mingi. Ebele ba ibinga eza bon maman Nicole mo isanza. En tout cas, na zui moi temps moi moke pour na kosala ba analyse aussi, na pour na ko avancer communauté. Na ndenge moko ya malamu. Alors, nga bango toujours bien, ba vidéo mususu ezali pona ko avancer, ba tu mususu peza ko bebisa. En tout cas, na sali live yo par rapport ya makambo naza komona na réseau après émission ya Gabriel sur état de santé na ye. Mais toza un problème moko na communauté na biso ba congolais. Bandeko, est-ce que Gabriel ndenge ayaki vraiment ko expliquer état de santé na ye ntango akomaki na Europe, mais ba mama oyebi ba biloko mosusu ngai na lobango à chaque fois na bato problème yango wana Afrique ezobonga te ebele baza mutu na mutu azo se baser te place oyo aza meilleur. C'est pas que ceux qui oza na réseaux sociaux olingo koma chroniqueur chroniqueuse olingo banda kosalaka ba analyse kobanda koya koexplika bato makambo susu esengaka moto aza mieux placé to moto azo maîtriser. Mais lelo tozomona nazomona lelo même na ba TikTok awa ozomona ba mama muso komona tie neti ba signe o bozotia mwana mwasi oyo Gabriel ba sujet ba titre oyo bazo publier vidéo na makambo oyo eza na kati eza ndenge moko te, mais oyo ezali vie ya mutu basakana nango te. Ozomona batia signe côté ya care signe mususu ya liwa soki mutu akufi batiaka basigne wana ya liwa bato bazotangisa mai ya miso na YouTube kutu ya pamba soki mpe mutu azosala bavideo signe wana liwa soki otie bakoma contre bloqué bakangaka bakomona bavideo omona bato mosusu balobaka te bolongola signe wana liwa ya meme na ba TikTok awa ekoma. Mais comment se fait-il mutu akufi te bandeko bozosala bavideo baanalyse sur état de santé ya Gabriel ya Gabriel. Mais misusu déjà misusu bayebi ko maîtriser sujet bien te misusu bayebi ko maîtriser baanalyse bien te. Comment se fait-il cette femme akufi te? Comment ndeni bozosala baanalyse bozotia basigne ya mort yo kolinga na photo ya mama na yo ya ndeko na yo to ya mwana na yo batie basigne ya mort neti mutu akufa. Même ata bandeko na biso misusu basala barando boye batiaka misusu atie photo ya mutu boye. Oyebi réseaux sociaux eza na bamilimo eza na bamilimo ebele awa baspe ya bato nyonso to ezali banganga bazali bato bazoluka mbongo na banzela bakisi bazali. Mais bamama oyo bozosala analyse sur Gabriel bamama s'il vous plaît yo kolinga ndenge bozosala analyse ya Gabriel wana batie photo na yo batie yango croix to batie photo na yo signe ya kokufa. Ese Gabriel alekaki ntango asalaki video wana alekaki alobi ke nakufi to parce que mpona kotia signe wana Gabriel alobi akufi te. Gabriel a témoigné, mais prochainement Gabriel kolobate. Même pas Gabriel, tout le monde. Parce que biso en Afrique, tu vois que kalaso moi na baboti, batia kaye bonnet, batia moi na chapeau. Oui ou non? Batia chapeau parce que pour na ba yi baye mungongo te. Mais est-ce que kindoki yango na communauté oyo échanger? Kaka batwana oyo kala wana oyo babanda ko pumbwa oyo bazaki banganga lelo, ba misusu batonda nango na ba aspect mususu, ba ya poto. Tala na réseaux sociaux oyo tozomona batu misusu mutu a perdre zemi tellement yekolakisa zemi to a perdre zemi ne na lisano donc balie mwana même bandeko na biso misusu basaka bémission bino bomona ba misusu wana ba misusu ozomona ozo imaginer mona mutu misusu tapoter vidéo s'il vous plaît la famille misusu azozwa mutakala na ye abimisi yango kapo batu balobela ye mais ça mon limite on nzamba lobi bien en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment cette femme bozotia ye photo croit? Pourquoi? Parce que pour na bozo linga batu batala bino mais ce que senge et ça la mela yo te que non ozala chroniqueur chroniqueuse. Mais pourquoi bozo forcer nature comme ça? Pourquoi bozo sala biloko yo batu bako sala yo te mais ozo sala ngona moto hein ozu photo ya moto mais merci beaucoup Yaya, merci beaucoup maman Niki Yaba, la famille bo tapoter s'il vous plaît. Boyebi que tant na sala ba analyse boye et puis et tout chaque peu bande comme susu. Mais c'est pas bien aux dans la communauté na biso balukaka ba mbongo ya ba solani maramba commerce.
nalobi tala il faut kosalaka na vie eloko baninga bazosala te mpo lelo tozopema te okomona biso bato mangala biso bakreaka te eza kaka likambo ya kokopie mais sante ya moto basakana nango te bokokopie eloko misu mais sante te to koya kosala bavideo batitre bozotia ozotia mpenza ofandi mpenza ozotia titre keno Gabriel bientôt azokufa Gabriel ndenge aza wana kutu sango ya mawa Gabriel ndenge aza wana azokufa ifale akufa donc omona batitre moko bandeko nazalaki elekelinga na bi mais ça c'est quoi ça donc tout le monde même na ba réseaux sociaux awa mutu nyonso aninga bandosala ba émission mutu nyonso to aninga bandoko ya kolobela mutu nyonso to aninga bandoko ya kosala ba analyse mais biloko mosusu c'est un don parce que même quand on a sagesse c'est un don za bato mosusu baza na don de sagesse mutu nyonso to pete mutu akoloba na sagesse non mais c'est quoi ça tu t'imagines que yo ofandi boye bazwa elongi na yo batia sini wana ya mort mutu akufi mutu afandi na ye bokende kozwa sini wana et puis sini wana oyo ya kotia ke mutu akufi oyo ke bato bazolela sini wana ya liwa wana même ata na ba réseaux sociaux awa ngabu komisu basiri Diani Faye akufaki natiaki yango nayebaki te nasali nini photo natia yango na nini ya écran obi ke même TikTok alongolaki photo wana parce que sini wana balingaka yango vraiment mingi te sini wana balingaka yango mingi te parce que même na ba YouTube bakangelaka yango video mona bablokaka yango mpo sini wana ezalaka bien mingi te mais ndenge nini ndeko na bino aleki asali video apesi témoignage na ye alobi ndenge nini nzambe asungi ye ayebaki te chance kaka nzambe mutu atindaki ye tia kokoma na poto ndenge ansi asalaki badémarche mais ndenge nini bino bokosala mpona koluka kaka baabone to mpona koluka kaka mbongo ekota na YouTube mais bamama est ce que lelo obi makambo